tokende nane pa général Kawele nde tozongi epa ya jeune pasteur papa na biso général Kawele topesio maloba matondo papa DSV pe matondo bande kono suna pokwa na lelo na radio lisolo vraiment Nathalie ba image ya soi-disant pasteur Makoloko Tambola ezali pasi pe mawa mingi soki vraiment na kati ya misisa na ye ya nzoto makila ezali kotambola na kati ya nzoto na ye ezali ya ba congolais vraiment akokaki jamais kokende lelo ya kende kokumisa rwandais oyo ye tozana ba document awa preuve à l'appui afinga Kanambe akritika Kanambe lelo oyo alobi n'importe quoi contre Apariko a lobby mabe akumisi Hippolyte Kanambe bande kote ba très bien que bato mingi ba lelo na résistance oyo ba yende po ba mi monisa elongi na bango ba yeba bango po lobby Kanambe azwa bango ngai na bino to ebite est-ce que Makoloko Tambola réellement azalaki na vraie résistance à Bundela Mboka parce que un militaire akomaka tina suka ya bitumba ba gagner bataille wana alors ceux qui ont abandonné lutte à partir de là au Kimi aux alliés militaires donc aux alliés civils on se déguisaki comme un militaire aucun affront mais au moins que le cuteur Masasi et les Kimingi au bois qui sont cotona mandoki au koti mangango tamboli mais ceux qui réellement vraiment à solo zalaki un militaire bien formé en tout cas au combattre na suka etumba ceux qui ont abandonné Tumba loba que peut-être aux a blessés ne ba répatrier au cause traitement mais ceux qui sont na bopikiliki il faut continuer exemple zali comment na Makoloko Tambola Makoloko Tambola abimisi vrai face na ye noir sur blanc il est 100% collabo très très ngai nazali membre ya Parikote mais ça se montre que akendaki comme na Pariko ayeba makamboni bazali kosana na Pariko po mikolo koya alongwa azana na position oyo biso toyebi lelo mais selon l'information d'investigation oyo ezali sur le terrain pe ba document preuve à l'appui oyo ezali oyo naza nango awa Makoloko Tambola déjà se va proposer poste ministériel na gouvernement ya Kanambe oyo no surtout aza kosala wana ezali taza kopakola bato mafuta aloba ke non ngai naza nanga neutre soki ozali moto te oza malili te position oyebani te alors tu es 100% collabo très très alors moto neti Makoloko Tambola azali mutu moko a mérité akota na tono ya a sud sulfurique na mikwa na misunu na ebunga libela parce que batande ngona basali ba virus moko très dangereux pour lobi agangaki alobi que tozo ko combattre le régime ya Kanambe jusqu'à la moelle épinière mais lelo oyo comment yo zalaki na résistance à un moment kuboye lâcher résistance au bimili banda alobi que non je reconnais officiellement M. Joseph Kabila. Joseph Kabila, parce que moi je ne connais pas Joseph Kabila, je connais Hippolyte Kanambe, c'est l'enfant de Christopher Kanambe, un Rwandais d'origine 100%. Il y a ça qu'on va dire non, il faut te respecter. Bah combattre baza ko bunda libanda, bazali batomoko ibatika musique beta. Yeso ki mwasi na ye. Obe mama na ye, obe bana na ye, ba viola ki bango. Basala ki bango n'importe quoi baza ko sala ba mama na biso ba ndeko na biso na nord tu na sud Kivu kuna. Est-ce que le soi-disant pasteur Makoloko Tambola peut-être je pense que les gars là ont mérité vraiment na moni baltika na SNPP peut-être azana ba problème moko na cerveau na ye parce que moto na ezali ko raisonner bien te azali ko mériter vraiment batika na centre batama bomo bakange ba chaîne makolote na maboko soki te mikolo koya boko mona soma kamususa koloba parce que makamono so soloba ezana nzela ta moko te pour y azala ki na kata résistance il fallait à continuer tina suka
Mais comment abandonner l'ité directement au qui se réalise quand on y a Rwandais? Et là, qui c'est que tu travailles pour Kanambe? Et le nom yango wana ba document ça noir sur blanc mikolo koya boko kasamoke ba kozoy ba konomé na poste moko quelqu'un ko kuna na Kisasa. Donc c'était collabore très très. Alors attendez moi mais ce qui ngane to kuta na nzela. En tout cas, ils ont mérité na papa et machette à Kende parce que attendez moi bazali ba très très ba collabore bazali ba très très dangereux. Na bitumbe tozali ko bunda pona ko libérer mboka. Maintenant ne peut pas dire na malobombo kabino. Eboto moto na kati na mapinga esika yo oyebi ko pasola mpoke na yo. To le kanepe papa na biso Odom Pambu olandi ba déclaration ya makolo ko tambola. Eboto. Ok, merci DSV, bonsoir. Et na pesimbo te pa ya Maman Solange comme d'hab. Et Maman Misé, Papa Charlie Kachila, Papa Dompey, l'impresario Pierre Zambouana, la Pessi Mbotepa Général Kawele. Je pense que na Papa Mandamawa. Ce qui n'a pas besoin de comme sous Bolimbi Sapo, Bamakamoisa Yakobomba Makotoyo. Nakolo Baboy, des civils à moi, moi mawa, et ça moi mawa po, tobi moi mawa parce que Congolais à comprendre jusque-là. Moi, je pense que les politiciens na biso mingi baza vraiment na maturité té. Ba maturité politique eza ata mukete. Et to andi ko comprendre yango ko to landi ba radio pe lelo té hein. Tozo na masolo ndenge zo kendela na ndenge ba ndenge au place tozo koma. Mais lo ngala lo bagelo moko DCV na lobaka. Bombaka ba fichier o elobamaka. Comme ça, tokoyeba un jour. Nanda koloba ya bosolo. Pourquoi? Ba makambo yo na loba yango déjà. Oyo salama na pareko na bisaka biso. Omoni il faut ton ndima moko so il faut tezali et bien il faut ton ndima ngo. Premièrement, nga na condamner pasteur oté. Ninga ba pourquoi? Parce que omoni loko so boza groupe. Bozo kosa ensemble. Sincérité ezate. Bozo sala makambo bozo kosa tout ça lelo ko poto nuire mutu tel tableau abongiza très dangereux. Bovandi papa Honoré Mbanda ba papa makolo ko tambola ba papa Kingandi bozo fabriquer masolo retour na bino ekozala ya moni ngana lobaka na combattant et résistant et politicien mais je supporte les combattants à 130%. Pourquoi dans le binengwana? Parce que bango baza ko bunda na sincérité moko boye. Bango baza ko bunda na iloko babengi pe na transparence. Bango baza ko bunda teke ya parti politique. Oyo bango so ba ko sala nini ba ke de kozwa soki pouvoir soki nini non. Bande ko wana il faut ko féliciter bango. Mais pasteur oyo soki abimisi le makambuto abimission parce que on ko kosa ensemble na papa Honoré Mbanda. Kuta lobi kutu mingi te nga una sepela ki fallait salata vidéo moko ya 5 heures d'ita aloba penda o nyonso bon mama ki na kati to ye bango penda bien. Parce que Tobini, c'est heures au salle interview, n'est trop rapide. Il fallait tout tika bango pena ba sanza makamba ba dongo makambu tu ba bimisa yango poasa aloba. Pe dabi ke na assista ko loba susu bien. Nani lango na ina loba ni desive. Oyebi ngai pona mutu azwa côté na ya lingi naza ko boya yango te. Tona bande ko na biso en face na yo wana ba zoomel. Bala pona kabile tali bango, shwana bango, lobi nango ba momba ko yeba. Mais ma bezalini, sauf que Monique se repentir. Le cas à pasteur, à Bossani Bible, moi, mouké, ngana rappelé. Un pasteur a se repentir. Un pasteur a salaka eloko to bengi sa face à ya repentance. A salaka eloko bengi la conviction du péché. De péché, pardon, non, di péché, de péché. Conviction de péché wana ememaka mutu conscience na e sala ke lobi na sala ke reni. Oh, bosali na kosaki a kokosi ya mabe. Tant azo le kana écran. Eloko so nga na koti sikoyo place na condamné. Pasteur oyo, je pense que tant avant na kata Paris ko ba combien de pasteurs, je pense que boyebi. Papa Honoré Mbanda e moko saint pasteur, makolo kotambola saint pasteur et ba pasteur ebele. Si ko bino webisanga na biso bana na nzambe tote ya miwapi
tala na osa no pasteur aza mutu wa yo o pasteur ko dije Congo ngala zamniza lokuta ako dije Congo yebi caractère na ye yebi mutema na ye yo ka sakobenga ma pasteur synonyme akota lola obi ko benga ma pasteur ezali ma mutu asa mamba bien non, il faut autant la Bible to comprendre le Congo et le quoi l'équipe makamuto elle ko marcher selon la crainte ko marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est ça. Pasteur que ça te ko na mi bengi pasteur alo pesinga double honneur alo ko bengi pasteur boko ko yo sukula bilamba na ndako nanga non nga lo bango tina ko kufa ma femme akoko sukula bilamba na ndako pasteur te parce que na mwasi na ye ali mwana tata na bango ali mwana mama na bango ali leki ya na ye pe ali ya leki na ye so pa ali pasa ya ndeko na ye ngana na ndako nanga to ko bule betape te. Alors pour toke ni liboso na baboy pour aller en avant na baboy pasteur wana lobi eloko ngana ki toucher nango à traître na ba liboso na condamné qui était par rapport ya likopa desive to ko na ngai na yo na vie na biso to linga mine impresario tozi papa Charlie Kachina na pointe to andi ko tonga bato ensemble to tongi bato ensemble papa retour na biso ko beta un jour parce que mam to ça la biso to ebi ke ezali conscience na biso juger que to ça mabe et ko ça la biso retour un jour tant to paranga naka ngana ba to no tonga na desive alors e ko komani moi desive amika ko longola biwana ezati neti ndesi ko ndinga papa ngwanda ko longola biwana ti ya ona bakike na condamné te pour andai ko tonga liti o esala na sincérité ke loko bo esalami to lingi ete pona boy ezala liti moya bien soki balobi Kabila ali Rwanda bokanga maka Kabila a Rwanda bozi ba photo mususu apareko asangisi taba odeteta ngeza mabe avandi na e calme alobane lo monte mais bozo be saliti bino moko sincérité za tena talite mais mabe o pasteur wa sali e l'exika za très ani soki ngai na se repentir na zaki ko bimana na ko bandeni na basi ya ndumba na ba ville na kwa kolobela ngai c'est ça le problème na ngai eloko éthique ngai ngwana na kwa kolobela ngai mutu na se repentir soka ko senga pardon na ye atsenga pardon na Kabila ndenge amoneli yango ndenge afinga ka ya senga pardon il peut s'arrêter là on a to comprendre que Italie eza ambition na ye ezali trahison na ye akende nango mais mon problème est lini attaquer Tshisekedi alobi makamba Tshisekedi na kati yaki repentance alobi makamba Tshisekedi na kati ake ko toucher Vital Kamerhe na kati okuta Vital yaki mwa muke bien ake ko toucher ba combattant na kati pe akoteli batu kaka biso tolobaka musique ya mokiliza mabe batu wana sont des démons ba kota lifelo ake ko tanga ba papa wemba ba kofi banini ça dit que na kata vie ya pasteur bo sentir que na aza na kata ba idéologie wana alors pour ceux qui a repentance oyi ko senga pardon na yo mais senga pardon place ko sukela et mususu ya mabe ezali nini Congo number 1 il faut ba komaka makambo bazaka na sens ya kibomoto tango lobi que un combattant aye ko senga pardon na président Kabila mais ezali un combattant te ezali moto azaki proche ngwanda moto ya pareko ozo comprendre bazo déformer information alors pour nga na loba nini élection comme pembeni a décidé oyebi ke bata pareko jamais ba ko soutenir Tshisekedi ba ko bimisa ya akimi amoni ke apareko evandi na tokota na mai bagazi ya basumari esesila na mai bakomi komela mai ya bitin lokwa nga ko mpemela mokina sani na bimisa loboko quand même bazwanga tanga bimisa loboko pa perdre kwa somba manaye na baka ngo bien litsoyo mingi o za sincérité ba yaki na profit ba ko lemba na nzela na yebisaka bango boko lemba na nzela o za ki sincérité boko lemba boko mana katikati te boko mana katikati ata mukete yango moni lelo oyo omoni bato so akomi ko lâcher prise avant di pe na ndako na ye asala interview na quelque part avant na ndako ne bana ba ocha makelele bana bazoganga soki baliaki te bazoganga mwasi kuna azo sala soki nini ale koto ya jusiko atie mesa na ye net azana tanga ba mobutu ale abandi ko loba n'importe quoi non ba n'importe quoi donc bino kasi na moya lelo yo pasteur ko larguer ba biloko wana ozo larguer po bangisa bandini ça veut dire que bible ba tia ba page musu pona yo ba page musu za pona bandini non
tous un respect à pasteur mais tous allez pena déçu dans le comportement de pasteur. Mais ma question est celle-ci, pourquoi kaka ba pasteur? Pourquoi kaka ba pasteur? Pourquoi kaka? Pourquoi tika lingoma na nzangi ba fois ba te vendre calmeté? Pourquoi kaka ko trahir? Pourquoi kaka bino? Alors pour terminer, DCV bande comme ça à côté na koloba boye. Boye bango bitumbezali molai. Mais moi pasteur o mambasali a comme loko la ngembo. Ça veut dire que moi ni vita ta mère. Peu importe maloba kambazo lo banso que c'est vrai, ba otika kondime jamais. Parce qu'il y a qui na diable, asala feti na diable. Aibi de diable sekara na ba minu nyoso ya diable, na manzaka diable, pe na burindi ya diable. Aibi yango nyoso. Et yipende nga sali bona tour na la libabe. Ta kabila mwasi te, na lobango kala na ba 2007. Kabila mwasi na biso te, bien mwasi na bino. Oya kotika yo sakana ki na ye, o atre danger a pousser sous pembeni na ye bonako. Soko ke ou lia poison, ou bien sakana na yo, azong so pena li papa penza. Okozwa mbongo na mo kufa. Alors, ya sali pi honorer nganda. Ba vérité ba loba ki ya lokutana ya malamu, ba yebi yango ba mibale. Et ça erreur grave. Mais pas nanga pona o conquis na monango ya di ko déstabiliser ba campagne ba propagande ou bien ba campagne électorale aux salama. Bazali ko linga ko kitisa Tshisekedi boka déclaration ça pour na Tshisekedi boka déclaration ça pour na ba combattant. Alors so ko senga pardon na yo pardon ko suka na pardon te aussi discours so ba fait combien komi wana na ndako na olala kité alors ko ça ba discours pour déstabiliser bato bato. Alors nazo ba combattant bo fungula misu donc bato ba banguna basali susu na kinité ba combattant ba ndeko nanga bo bunda pona biso bo fungula misu po ko ya bato wana na kati Europe. On ne sait jamais na na enveloppe na ye. Muto akoro bana kata biro na ye na poto akepe kinité bo moniki papa na tanto muto e craquer été. Aller ya partir à poto, atikeli pa partir à poto na bana na ye, tala bana bande ba oganga na ndap. Ale bino bo mona ka teza corrompu tanto papa bungi nzela. Na li mbongo. Alors pour na ngai na obaki, vite apparaît ko se kufa. Apparaît ko existe sute pour na nga. Alors ceux qui baningi li tu bonga bien. Ba jeune ba na apparaît ko balonga na komba papa ngwanda. Parce que bon comme na wango ko mugo bima. Ba lité pour na mboka eno bazwa komba mutumba wa tchali liboso yango moni comme ko sali ba mso wa comprendre déjà wa combattant et comme ko kita komba ngande comme chapeauter ba combattant combat ya ko ba combattre comme ko koma un peu de na ba doute ndambo na vite mo bima na ba doute ndambo pa ba tumsusu o baza quand même ba ignorant donc c'est un peu ça papa décider mais azana na vie moko ya mulaité bo bangela été parce que azana ilongi ya mboate ya chèvre te ya mbolo côté donner a pesi position bon esili bato baki pouye ba lâcher ye côté on a pu ba rezoiter ba ko lâcher ye ata ko lia pona tamuke alors azana ko milinga ye moko te po akende ko kufa c'est un peu ça décider et boto na zone simalo. Merci papa na biso pour terminer. Na sepelaka na papa nanga odom pambu pamba te na tango aza koloba apesa nga ba ide belé soki a lobby ba ide eyaka ebele yango esengaka ke soki kaka lobi na zwa maloba mais soki bandeko bazali ekosenga kaka na pesa bango lisusu. Merci papa na biso odom pambu na intervention ya kitoko oyo ofungoli peuple congolais matoi na basi tozwa papa na biso mulamba bengi na nzela ya telefone tozwa nanu toyoka nanu intervention papa na biso mulamba. Allô? Allô? Oui, et topesi yo maloba papa mulamba. Ok, merci beaucoup DSV. Ndingo pesinga parole. Je crois que la landi interview à bandeko tout na landa qui peut interview à ndeko na biso makolo tambola na kanisi ce qui n'a rien à banda na ngana tuna est-ce que seulement combo ya makolo tambola ezali combo na e propre na éviter au répondre ngate parce que yé moyen répondre nga exacte tout ça na relaté na au monde en déjà que ezali pas du tout sérieux na éviter ce qui est alipé comme on est propre c'est bon mais na olega ki na oya lobby na combat o tout ça na o na minitio awa na poto ndenge na landi bande konanga tout ndenge bauti ko relater presque makambo tout réalité tout ndenge zoleka na komba na biso awa je me nakolo baki naza combattant
nazo combattre cause nationale ya mboka nanga RDC Congo makambo ndeko wana alobi nayebi te na titre ya kipaster oyo azoya nango eza kodegrade bapaster na biso. Je crois que oyo alobi engagé ye moko alobeli makambo ya président Tshisekedi nde bandeko bauti oloba, alobeli makambo ya bakombata, alobeli makambo ya kamere. Nakanisi ke soki tolandi ata makambo yango ya président Etienne Tshisekedi alobi ke je suis très content na yaka na poto bayambaka nga boye te bato bayambi nga tour oyo c'est pas parce que ngai Etienne Tshisekedi na yawa mais batali la personne en question ya Etienne Tshisekedi abundi pendant 30 ans. Et c'est une question à Robaki qui est na sepeli trop parce que na trouvé que le peuple congolais à la mukisikoyo. Ata lelo na kufi ba jeune oyo bazoya sikoyo idéologie basi ba la muki na asi ba kolanda ide wana. Yende kona biso na soki a déconner a liembongo et a mbrouye a sali ba discours na ye otoyoki malheur en guerre pour combien de temps? Oya rejuire nango makambo toza ko conseiller bandeko na biso yango wana ata mbongo eza ko envahir bango eza ko aveugler bango bakanisa pe bazokanisa nini l'après Kabila bazokanisa nini. Donc nakopesa te simplement moke despre na uti olanda information moko ya ndeko na biso par exemple mutu lokola Jomi Nongala na découvrir par rapport ya meeting na beti na Kaluka et après meeting balinga ba bomaye na sentir que bato ndengwa na lokola yeso ba komi ata 5 6 na kin et que baso pesa message ozo leka et pas peuple comme il faut ndenge mokilizo senga siko ndenge biso diaspora peto zo katisa ke lit na biso koto na poto bato mususu na kin sur place. Mutazui risque na lobby qui après meeting ana a échappé na diwa les an internet ande tout par contre lango je crois que baza bato ko féliciter bazui risque à vie na bango. Je salue en passant mutuloko la Marie-Paul musicien du peuple et à l'état qui peut les États-Unis na Kaluka a salué a pesa message au biso ba combattant tous a pesa na diaspora. Je crois que batu bazévé ceux qui bateau mususu lokola bango aliemwa là et aveuglé alingalo ba n'importe quoi ba biloko tout à lobby wana. Je crois qu'il y a un bruit bisoté naza contre ngwanda te il faut les reconnaître ata moi mukeke peut-être ba histoire en Rwanda la musi peuple koto na ndenge ata moi muke soki batu mususu wana bazo déconner bali mbongo na bango baza aveuglé. C'est pas nous autres tous à l'embrouiller ou bien vraiment tous se pomone na ba discours le rôle a eu à pese qui wana je crois bandeko balobi tout. Merci et papa Nabiso bandeko balobi tout na banzi obani ko tourner siko en rond vraiment to kende et pas ndeko Nabiso mandama wa to meka ko pesa e maloba ye azwa maloba pe ay ba ko pasola mpoke e boto papa mandama wa vraiment et boto salutation à tout le monde basana kata conférence vraiment na sepet ming na intervention ya Odopambu yango vraiment eza pena ba idée oyo nga peut-être nazalaki na yango o nga kokesa papa vraiment ngayo na otolanda eloko ngo kaka na tela ngutu te na oti cop na nga côté ya miseta na epa master moko ba na nga tala makambo leki tanga la iska parti mukinga bia ça c'était na ventrier c'est un côté on a tana comme na pa na fonka radio maman pe na ono yoka lisolo makolo kotambola mais tout d'abord la nana comment définition makolo kotambola ozoma bien que non makolo kotambola ndenge mpaka o autokota siko lobi ke non est-ce que combo ezap na combo ya politicien ou bika combo kaka ba ventrier
nga na nyango te na o na New York ndinga bolobia papa omoni biso ba congolais tozolela na pont tozana mawa trop pour na peuple congolais za mawa trop parce que tozana ba muzoba moko oyo na kanisi mpangi nanga odon to limbola ngo bien ke mutu mo bolati costume pe ndreki oyo ba crime ba robe oyo pe mutu oyo crime ba mutu monsieur mo za robeta oyo pe yo pe mutu te donc yangi mo na fani na bien na cravate costume na kata parler mo boto ebite ndenge mpangi odon lobby et puis aningi ne peuple congolais na ningani na yangi mo boye isa pasi mingi po toze bate suite ntozo kende papa na koloba boye nengaka papa ngwanda basagi isolo na bango na yanki wana oya kote pe yende mtaki malin po bango tita ka kote kata pala papa ngwanda bango fale batidie no komwa est-ce que makolo kotambola na koza na pa na biso pembeni bango batidie na kombo na te pa fanisi makolo kotambola po tambola na sisi kotambola tazo kende ka zo continuer mais si peut-être ne a pas zo kende ko kende ko tima kona ko no kufa nengo dans le toloba bango ba fanisi na kata parler makolo kotambola pemi makolo sikoyo soki pe lemi ndenge mutu moko toko loba to ebite makolo ngo ebimi susu ebimi wapi na parler mo ba ti costume abani koloba na ebi ku discours on te mais nazo ndaka ndi bato balobia ponga atangu ka bafunga mukila moneka sina inventrier alobi makam n'importe quoi o senga loba pepe ningani mais nga ko sikuna expliquer pepe la biso boy pepe faut ba eba agenda ya PPRD pepe ba eba agenda ya PPRD te donc mutu tu ayebi agenda ya PPRD azali mutu azo vivre bien na kati ya Congo oyo ayebi agenda ya PPRD te azali mutu fo alia mbwaki mais na expliquer nos informations peut-être très bon informé yango ponga pe mutu moko expliquer nga yango na ko bateli kambo ebute na motema nanga tout homme politique religieux oh leader de musique mutu onen surtout azwaka salaire na kati ya PPRD na bi mutu tu no yebi kare na kini oh azana population kota musique oh soki nga wera soki nga kofi oh tu as leader ya mouvement moko boye ezi na côté ya religion chaque fin du mois aliaka salaire na ye pour na sa peuple makolo kotambola ndenga ya ali na yepe nenga aliaki pe donc non ah il faut ningisa masomo o cha distraction donc eza quoi de côté distraction ya makolo kotambola pour normal eza lisoloka ebimika ka mais yaki masomo to sona pour radio lisoloka radio mo radio munene toko foto tala batni o toko solo masomo na bango pour muto mako benga ko na yebaki na ngayete masanga benga bina ah ta mutu moko bina makolo kotambola ka sona pariko nana ngosu makolo kotambola na ebiete sikondi na bano comprendre que moto ngosu nani donc eza ko donc aye na kata radio lisoloka ko pomper donc pas mon azoki ye basa batmo foto ignorer pour na nana ngo ebite na minute o teke non eza mutu tu a za souci mboka ne Congo mais makokota mabike non ngai na singi pardon pa ya songolo mpaka po makamto to zako kosa ah mais quand même pas to font la mise donc to kona na mouvement pampamba te azali pasteur ba bizambi nega dans le bar gazo la donc akomi ko sa pasteur soni pourquoi ka ba pasteur donc izama wa mingi distraction peuple congolais trop tikana distraction oyo nanu total avenir ne pas itozo ko kende donc so to landi mutu oyo papa desive mikolo to za lu pemba radio na biso oyo tozo zuka masula kitoko ba station kitoko donc on a mweza ngo faux dossier aza mutu moko do to mulaki a population batakibela bayaki awa ba bimisi mbongo a danger mbongo to tamba na poto a samna osakana te bandeko oyo lingoli ya mbongo li na mbongo yeba ko tamba na sino asazu ya yembongo pa ko dekinité ministre ko a chefi na a danger pour le mbongo ka denga ka papa do abia ka tito ko ka biso ye ka daye bien le ko mo be malade bien nini boy mbongo za na poto za mpia ka mbongo ye awa pona ko la sa pongi o pa linga zona ko zona ye donc je crois que ba ndeko tout pesi ba idina monga na fonga siko radio siko na ko intervenir merci papa na biso mandamawa c'est vraiment kitoko mingi papa EDSB
quand même il solo ça kitoko mais ngana kanisi ke makoko tamba yeko bebisa radio di solo mais problème ezate mais aza mutu moko donc mbasima bo kombo les na kombo to ko solo radio di solo te. Merci papa na biso mandamawa omoni d'autre part pe makoloko tambola yeko talisa biso makambo ebele na banzi na interview ya makoloko tambola o ezali deuxième makoloko tambola loba makambo ebele po na pariko ndenge alongwaki na pariko pe ndenge lokuta ezalaki na pariko na banzi na ba discours na ye aye lisusu na makambo ya pariko pe lokuta ya pariko na kati na maloba na ye. Alors d'autre part pe que ceux qui vraiment à pariko pe ezali kobunda na banzi to fandi ceux qui bambula pe plus de 10 ans awa donc ceux qui ezali kobunda vraiment to mona makoloko tambola malgré à comprendre selon ngai nde naza komona à comprendre que non à pariko zo sa nango ba aventure comme ça ye akokende na epe Congo te po à pariko que longa nango eloko te baza na bango ba aventurier alors ye pas un problème na Kabila alors siko asala nini a libérer a dénoncer na que non voilà ngai na sengi na ngai pardon parce que koto groupe na biso o tozalaki tokosi batu ya trop bande ko boyebi kokosa peso ke leki ezalaka malamu te ya remarqué que lokuta eleki mingi yango atikine asenga ta pardon akene kotala ba mama na kati na Kinshasa sinon te moyen akende te mais makoloko tambola soko kei akozwa yo soki azwi yo suka na yo combattant moko te ko sala appel de fonds combattant moko te ekobundela yo ke tanga kombo na yo ndenge tozali ko tanga yo lelo toko tanga ka yo lisusu te pamba te obimi traître pe mobomi tokende nanu epe papa na biso Karl nasima tozongi pe mama na biso H au carré papa na biso Karl to pesi yo maloba matondo papa Diane na pesi bandeko nyonso mbote na kozala nanga mokuse kombo ya ndeko na biso makoloko tambola bon nalandaki eloko wana yo moko yebi ndenge abimi pe alobi ba makambo ya système na bango moni ndako nyonso batongaka sans fondation suka nango ekwe ya lokola château ya carte yango ezali d'abord babibandeli ya nini wana ndenge nalobaka neleko elekaka ke apare ko etikali kaka na mwa banini moko boye mena se misise eza deja kolemba mabe moko ndeko oyo alobi place alakisi appartenance na ye ya mouvement oyo ya koti ya bobomi mboka yo zali na problème na parti politique na yo. À quoi ça sert maintenant au mélanger bato mosusu place alakisi siko ke bopesa mio ye atamboli na makolo na ye na ngambo mosusu même aluki ami bomba na sima ya maloba na ye mais nyonso emonani parce que yo kosala te loko o généraliser makambo yo za na problème soi-disant na parti ozalaki et puis oya kokamata o dénoncer bato mosusu c'est que makambo na yo eza komonana ke eza flou aussi ole moi biloko moko boye yango wana makambo ya makambo ya ndeko yo makoloko tambola eza vraiment sujet ya lelo pe ezala motu mokolo ya suka papa Diane ya kotia ye po azali moto oyo aza même pas un pasteur po makambo ya salaki soki azalaki na conviction ndenge alobi conviction na ye moto etindi aloba lelo il a fallu que conviction na ye wana ekamata ye a continuer na pareko ti na suka nde na suka etumba na bango nde aye ko dénoncer lokola dénoncer na kati seki aza lokola jida donc jida suka na ye ezali nkufa yango wana kufa na ye ifo ebanda na media ti ya kokende kokufa na oyo ye ameki asala mpo na Congo na ndenge ye asali na ye ba alliance na ye na bakanambe banini mpo bango motu mpe bamemelaki biso kombo wana donc bayebi secret moko na kati oyo ye abimisi ezali kaka bango nazongiseli yo maloba papa Diane. Merci papa na biso Karl bango pe mutu bayelaki biso mwana ndeke étranger bakomi na ba site awa bandeko yango papa na biso odon lobaka mukolo tokoyoka ke Hippolyte Kanambe aza congolais tokofinga lisusu te na banzi bandeko bino moko boyaka mwana ndeke azali boye bokomi na ba livre botangisi mais ndenge bozali kopanzana awa atako to pigeon to ndeke soki mutu akomi apanzanaka bongo te mawa toleke pe mama na biso HM au carré igete to pesa ye maloba eboto papa na biso moto ayambo diana suru futu de vous pertale na pesi bambote be na ba auditeur ba auditrice nyonso baso na radio di solo
na bosani te papa nanga Diedos Mandama wa papa Charlie Kachila mwana Fumukimbangu, la servante de Dieu maman Misé, papa Joachim Zambwana, pasteur Odon Pambu elongo na Don Pays Vitakanga. Papa na biso vraiment likambo lobi ya mosala Nzambe. Ozo sala zunguluke ya koza na collaboration na bakonzi pour être peuple zala na souffrance to lobi bitazali mosala Nzambe te. Pour être mosala Nzambe ya zali moto yo esengeli aluka d'abord royaume des cieux. Et si ko pema ya suka to kozwa. Et si ko richesse ya suka te zaya ezali. Mosala Nzambe so komina collaboration na bata mokili ase po yo ozwa 2000 euros, ozwa 1000 euros, ça veut dire ozali ko sambwisa identité ya kobengama pasteur. Kozala pasteur ezali titre ya fier te. Kozala pe évangéliste ezali titre ya fier te. Mozali esclave moumbu oyo ko travailler pour être yo osunga peuple ya Nzambe. Toyebi mosala boyi asala kalandako ya bakonzi boyi mosane ko sokola basani boyi mosane ko lamba koni kabilamba kasi yo mosala Nzambe oyo bengami serviteur de Dieu yo mosala ezali nini oko sala pona peuple ya Nzambe. Ça veut dire qu'on trahit peuple jamais. On prier pour la malade. On bonde pour bato kanzala. On kaba bisika bilambe ezali. Mais yo mosala Nzambe on dit mi peuple congolais souffrir mais yo o kamata mbongo na yo. Et puis on bengami na identité ya pasteur. Pasteur azali moto ali mosali ya Nzambe. Mais natango asuka Nzamba salo baki boko mona basala Nzambe akobima ya lokuta. Na ya vrai, na ya faux bako damize biso. Bako yungola biso. Ne siko bako yungola toyebi ete oya malamu ekitaka mais oya mabe emonanaka. Mosala Nzambe nyonso azali collaboration na Kabila aza mosala Satana. Pour être peuple congolais azali kozanga lipa kolia butu moi. Peuple congolais zola bandaka zokoya na mipepe. Peuple congolais azali na pasi mais yo mosala Nzambe on dit mosala Nzambe pour évangéliser parole de Dieu plus corruption ya peuple congolais bakufa o mosala Satana. Kombo ya pasteur ndenge bosili kotia yesi kama wezali ali mosala Nzambe te. Mosala Satana papa na ngai. Mais seigneur na basala Nzamba parti ya mosala Nzambe ya sali makambo yo. Otokolanda na radio di solo ete ya yo mosala Nzambe. Rôle ya pasteur ezali nini? Rôle évangéliste ezali nini? Toza koya na mbilinga na makambo na Nzambe. Yango tolobi ete toko betama fimbo. Olinga te pasteur oza na fimbo na yo. Yango zomona bandaka ba pasteur beba bazali ko bela butu moi. Bandaka ba pasteur komi ya kokauka. Poto tiki Bible à côté, to komi ko tambola selon monde. To tambola selon politique. Ndenge biloka mokilo yo. Yango moni mosala Nzambe ndako na ofieve butu moi. Bandi mikutu babela kanengo na te. Yo koma mwa moko 3 fois. Bana lelo kosu. Lobi kuna panzi passe. Lobi kuna diarrhée. Pourquoi? Toza kolia mbongo makila ya peuple na Nzambe. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tadi kokoba. C'est la venue tangu peuple, ça dit qu'on est là. Yo passé au kanamba, pesa ki yo 1000 euros. To 2000. O kolianda kono mobimba diarrhée. O épidémie te. Bozi fimbo ngondo na Nzambe. Tadi kokoba. Mosala Nzambe oyo. Ozali kotambo na kobanga Nzambe te Nzamba kobimiso pa puasa yango zo mona basa Nzambe bele oza kotanze mutu mena mutu po bika fièvre yeli susu makasi. Pourquoi? Nzamba sa botola auction. Don de guérison Nzamba botola yo. Don de vision ba botola. Pourquoi pamba te yo tiki Biblia yo tiki Nzambe kasi okonti na yo na kati ya corruption pona koboma peuple. Tozongi na mobeko na Nzambe di kombe babi koboma te. Kanamba bomi kombe de personnes. Est-ce que mosala Nzambe oso pusani pembe na ye lobi Nzambe soki bakoboma nzoto ekufa me molimo na ngeko ya Nzambe obomi bato na ngambo kuna obomi kote kuna Nzamba lobi bongo na motema attaque Rwandais lâcher poste oyo nana sasa na mosala Nzambe ote ngaso na kufia bongo mère na bana mère Nzamba ko so na bango si c'est réellement ça serviteur de Dieu vas-y aboma nzoto oyo abeta lisasi me molimo na mama igete
ekosanzo na malikolo. Pourquoi? Na kufi pona 50 000 personnes. Pamba te liloba o nga na kotikela kanambe ekobanda ko déranger jour et nuit. Na bomaka mama moko tata moko ateraka nga parole de Dieu. Ça veut dire Bible elobi to luka royaume des cieux. Le kola nzamba bile so aller prêcher. Na kena tei kanambe ya beta lisasi. Atia nga na makade batia kutino asa to ko sa nini? Mais molimo nanga alléluia. Zamba ko simba yango pona kufi pona 50 000 personnes. Mais biso to biote nga atake révérend na kokufa boyete OK kuna basala nzambe mingi libosa kanambe ko biko trembler mosa nzambe yona milima be benga na bango haute voix liboso na kanambo za ko banga est-ce que nzambo asala na mokila sena kanambe na za na puissance teya nana sa kiti na konga bika kanambe nga pasteur na yepo na prêcher yo ce que tu fais c'est pas bon ozo banga oba ko bomanga mère na bana bakotik mère atika la likamote mais Nzambe akomatso na likolo po yo kufi po na peuple congolais. Mais pasteur soko komi kuna obandi ko begeye ba versa tika masubo tiki komi o Dieu va vous venir kanambe. Yo construit kaka njili malamu. Bongisa po wana, bongisa stade kamaniola. Kaka ba versa bénédiction. Betaye verset tika ko sala kobo mate nyata. To komi ko trier ba verset na kata Biblia. Tokomi côté à sentiment à monde des hommes mabiso. Tokomi comme ma vérité à solo. Bible lobiete. Mosa nzambo ate aka bédition a mosa satana. Mosa nzambe te parce que so sali kindumo kufa. So ki be mosa ndumba zana so ko tie offrande te ase watiate. To libi ki tunge so gaze zéro. So mo be catastrophe ali kokoba. Papa na biso desi bena koba. Merci maman na biso vraiment to kopesa yo lisusu maloba mpa mateba ndeko bazali za na biso toleka nana pe papa na biso Dom Pambo na yepite soka liko tuna motuna ou bien loko nini comme ça tozonge pa Dom Pay et boto. Merci DSB nous avons 30 secondes na babwe. Au moins temps maman get azoloba merci maman get eloko muri matinga na mutu. Na tuna question moko. Soki équipe na repentance moko ya vrai. Tant où il a touché à sengi pardon. A sengi pardon a touché Tshisekedi na sens mokote a touché Vita Kamere na sens mokote a eko touché soki nani ba combattant et sengela ka lobango ti na discours na e mais soki ki repentance pourquoi pas aloba vérité sur la mort ya Arma Tungulu pe aloba vérité sur la mort de Chebeya que vraiment mututu azana ba faillite na e comme yo Kabila ozali malamu na boye mais pourquoi pe eloko boye salamaki pourquoi liwa ya Chebeya ou bien liwa ya Arma Tungulu alobite wana bangi alobio na mosali na nzambe repentance ni yango na repentance elle est incomplet yona ngai na lobake so ki penda repentance ya solo et cause à l'incomplète c'était fait la complète comme dia lobi liwa ya Arma te alobi liwa ya Chebeya te donc c'est que mutwana ali déjà mbongo et boto desife Ale déjà mbongo na banzi to le kanane pa papa na biso Dompei oyoki servante de Dieu maman na biso Iget ye vraiment anyati pe a Betty Mpoke yo lobi nini eboto matondo papa na ngadi ana sulufutu de vous pertale na kanisi ete na oki bande ko alobi kaselo ko na kolobe zali boye bande ko tomi ko sate lika makoloba o mutu songolo tolobela kasusu makambo na etete wana zali ko protéger papa diana mutu oyo komona e makolo ko tambola si il faut koloba makambo na toloba yango toza ko sala publicité te mais na tango il faut exposer tous les babinse quoi il faut baebana ou tous les mitiopi il faut baebana yo kaka soki o trahir Congo oza na likama na Congo to koloba komona yo mboso ni tolobi toloba kaka lelo lobi totika mais bato bakobosa balobaka les paroles s'envolent et les écrits restent mais la radio c'est quoi ce sont les paroles il faut répéter les paroles la répétition est la mère de la science donc toko banda ko répétaka po bato wana pe esuaka e chaque fois za ko yo ka fungula radio lisolo ayoki batani komo makolo ko tambola et déranger ayoki batani komo mutu songolo pakala et déranger ye c'est comme cela peuple peut o yalanda ki lote tant qu'on appelle lobi ezala mutu moko boye pasteur tueur esika ya lekanga kaza ko bomba parce que moni ba comment ba mon français o tant qu'on va pasteur sur le sentiment mais ali passe tueur ou bien pasteur asa ko lekisa batu pam tango na o pamba bien asa ko lekaka il passe il tue abengi passe tueur alors osomona pour mes ali papa na ngai ezali était
but ya radio mission ya radio ezalaka koéduquer koinformer na kati na éducation il faut koexposer na waki baprédication ebele awa entre autres mama igeta azali kopredi kosala baprédication kaka nde tomesana ntango tozalaka na kati na binzambi tobanda koyoka yango mais réalité ezali ete na kati na Congo bazali kobattre ça omoni bobeti je ya carte esili bosangisi bakarte bakomi kobeta bato bazali kotuta na mitu pamba te congolais souci na ye ezalaka mbongo uta libumba mama na ye eloko mosusu batangisaki ye ezali te. Le Congolais peut trahir même sa mère, même ses enfants, même bato nyonso pona nini bomoto ezalité. Et c'est ce que tozali ko vivre na ba leader na biso nyonso ezala nga bokoko, ezala nga ba chrétien, en tout cas on n'épargne plus personne. Ezako bima polele ke Congolais azana cancer moko makasi ezali ko ronger ye biso ba radio oyo. Tokoza susu ko épargner mutu bon côté. Ozala mutu ya bokoko sali mbeba to fiapuli. Ozala mutu ya ngambo sali mbeba to fiapoli pamba te Congolais faut kokene na marque wana mpolo koso ya mbongo eza tellement makasi mutu akoki ko changer discours na ye à la seconde azali koloba likambo songolo okamati kaka diplomate ya mbongo fongoli pra $100,000 na kati mbala moko discours échanger akomi ko yembela kanambe banzembo ko créer na banzembo kaka sur place wana po fongoli mbongo mutu ya marque ni wana. C'est pour cela baza ko sakana biso. Tala pourquoi makolo ko tambola il faut ko fiapula vraiment comprendre que makolo il faut etelema eza les sous makolo ko tambola ka te. Pour ceux qui botiki akotambola le côté lobi akotambola côté kuna balobi ka sali repentance wapi. Il n'y a pas de repentance à sali des positionnements. À comprendre que pour le moment ba mindele basi ba yokani ke ba ko reconduire Kanambe mpe bakotia Vital Kamerhe soki premier ministre ezali logique wana ndezali bamindele bazali ko kendela ngo contre logique ya peuple ezali ko réclamer na tina ete Tshisekedi il faut azala mokonzi. Voilà ozomona siko bato baza ko se positionner ko la mususu bakimi na sima ya Kamerhe okomona mususu bakimi na sima ya Kanambe ezali positionnement tout simplement ezali ko lakisa ke congolais asosoli na noté c'est monsieur makolo ko tambola makolo ko telema makolo bukana makolo ndenge nini à se répandre ni personne, ni même devant les diables. Donc à se répandre ni même devant Nzambe, ni devant les Congolais, ni même devant les diables. Azali kakako sala positionnement, azali kolakisa qu'il est mauvais. Azali cancer, azali qui c'est quoi? Azali muchopi, azali muto azali koboma Congo. Matono nazo simalopa. Nazo simalopa. Merci et papa Nabiso Adon Mpei ya solo bande kotokende epai ya Charlie Kashila nde tozongi epai ya Kulutu Zambwana. Oui, merci mingi papa Nabiso Diana Sulufutu. Nakanisi na uti kolanda mateya ya mama Nabiso Igeti. O nyoso alobia wa vraiment yeko pesa biso su mateya. Mateya wana biso tuzeli na besoin mateya te meto yaki na besoin ya aya ko ebisa biso makambo etali pasteur makambo asali. Pasteur oyo asali bosoni moko papa na ebite sona ko bosa nango mais de toutes les façons aza mutu ala kisi biso position na ye d'autre part ngana za ko mona ngo PPRD aza ko bunde tumba ya makasi parce que ye azali na point ye mutaza ko zoba mbongo etali ya richesse ya Congo aza ko yeba ndenge ni na ko partager bato wana na diaspora moko pe photo talaka makolo ko tambola ko zala utiliser. Parce que Monique moto eza na diaspora na ndenge baza kolanda Tshisekedi na moto ndenge baza ko beto ba musicien bango pe baza luka ba stratégie baza bato esika baza luka pe ba stratégie nani toko toucher nani o toko toucher heureusement soko tali na ba combattant soko landeli wana mona bango nyoso na Congo baza ko luka kaka leader nani boza organiser te ndenge ni bino boza organiser te siko toko luka ndenge ni poto arranger na bino. Donc cela veut dire que bazako luka leader parce que bazo ba leader wana ba corrompre bango. Siko ezako sala bango pasi parce que bazako zo leader te na diaspora. Bazako mona kaka oh batu wana baza non structuré, batu wana baza ba voyou. Tozo comprendre te. Donc bazako luka ba tête pour na kopesa ba mbongo pour na nini ba lembisa ba makambo nyoso ba boma diaspora. Alors Dieu merci pe lokola mouvement nyoso tango yaka ya Nzambe pe zalaka confusion ekoti. Bazo mona leader nani te. Combien de fois Zakaria wa azo le lao baza na leader te to so na banani. Mais lelo pe moko so totali makolo ko tambola.
moko pe so za babuliste to ko fanda pe to benda pe ba film nanu oui alobi pourquoi ya tangi kaka opposition na makambo na ye na ba cassette na ye nenga zo ko loba discours na ye pourquoi tanga zo pesa discours na ye pourquoi tangi kaka ndenge papa na biso do alobi awa atangi te ke o tungulu atangi te intel mais pourquoi zo tanga kaka Tshisekedi na Kamere azo tanga kaka bato wana pourquoi eza ko déstabiliser eza pona ko luka nini to luka mutu moko oya ko iko to za ko mona ba musicien pa ya ba wera ba jibe soka sali mbeba moko boye eloko liboso alingi ko zonga na wenge obenga zonga quelque part bako sali seka cassette interview bako loba bon le kana interview o informer peuple que na salaki buso bato mona ngo memi na ba mokentonga alingo zonga na zamba bazongi sina na zamba sala cassette kuna ke na zamba za ko luka nini to o ndenge zaliawa na zoka de luka oso comprendre ba sali saka mutu cassette po o informer bato que na zongi talaboy donc yé pas ko zala utiliser na sens wada parce que soko landi cassette na ye on sentir que mutoyo batindi po ya ko déstabiliser diaspora po soko pe boza mulende te omona bodo ko bibisa oh non mbanda kosaki mona ndeke oh non soki boza mulende te parce que lito ba congolais bazala ngo ete ya bino boza mayele boza la pena prudent na makambu tout parce que eloko nyo c'est un objectif soko soki na objectif wana tala nanu esiko zo kende ko tala ka so simate parce que mutu mo ko zongo na minute muke mutu moko na minute muke go yo sana ngwa ko sili songo ka mbala moko pa o détourner o silisi o lobi te esili o tiki na yo donc eyaka na façon ebele bande ko na ngai bande ko na biso baza ko violer bango baza ko sala bango makambo mabe Congo ezali liberté Congo bato baza ko souffrir lito to zana ngo to yeba bien que ba ko tindila mobutu sala ba jebele biloko asala ngo na opposition Tshisekedi tiba koma na ba niveau bamona makambo te papa nanga bamona ba makambo ya ndenge na ndenge pa bangunza carbone bakibasa maliba bana tu wana bamona makambo lito neto zali bondenge diaspora telemi il faut to yeba ke il faut za na batu moko boy yo za pasteur okoy ko repentir na yo pe sans même pe o bisa cassette ok kana parti na yo bo solo le bité ngana za susute boye na bobo mais pourquoi ka cassette faut ça cassette faut mukili momba pour mo beta la yo est-ce que cassette to bazo la sabiso ana poto ba legisa on a RTNC na Congo ba ko legisa ngo parce que ça ya bango ya pouvoir mais ce que ça laki bazo critiquer ba Tshisekedi bazo critiquer ba ni yango ba ko lakisa ngo kuna na Congo na RTNC soko tali yango bo na pe leki na RTNC pour cassette to ndenge zali awa ekoleka na RTNC ekoleka na ba chaîne ba privé pona nini oyo ndengo na opope platala eza na avantage na bango et il faut tous la mayele papa muta ko deception na diaspora te parce que na diaspora awa bazo luka biso na ndenge tout tozolo bakaka ngwanda oui ngwanda azana mabe na ye azana malamu na ye mais il faut to yebe loko moko et loko nini bazo lakisa ke pasteur na pakolo ba solo azape mutu ezali ke a cause la bona déstabiliser kaka pe na déstabiliser parce que na eza ndenge wana eza politique eza biso tozali wana peuple baitilisaka biso na bainformation po tokosa bato oyo tozwa bango ezosenga nini na minute to faut inventer cassette parce que baélection ezoya tozwa mutu boye tobimise boye apanza biso bino bomonaki te na minute moke bakongo mikili bake kosala eloko moko kuna ya wera soki na Canada soki yo bapanzaki soki vitre nini bato wana bamoni bango te mbala moko bacombattant baye kosala makambo awa esika ya ndeko na biso wechao bacombattant bakombikombe papa bozomona te mopepe yango ndenge elandani bozomona te meme na bapresse moko boyo ya bacorrompi bozomona te ke ndenge ezokende bacombattant non bacombattant bakomi ko agresse mais oza na poto soki baagresse yo eza bamboka lwa kanga mutu wana kendene na justice bakotala mais soki yo na presse ozoganga eza ko déstabiliser eza na bato ebele oyo PPRD azokende aza ko yeba na ko utiliser nini Congo mikili batalaka ngo trop bango wana nyoso poto so bango eza Congo mikili mais babosani ke eza ka Congo mikili te ba radio lisolo ezali ba radio ezali elobela ezali mais bakokende penza ke non alors Congo mikili pe na stratégie na ye ako utiliser ba stratégie nyos ke non tato sala boy te ba beti journaliste to tcha biloko ya combat tozala prudent bato oyo lokola makolo kotambola baza pe bato moko bakoki koutilize bango mpona kobebisa pe balite oyo ngbanda alobake aza kanambe ekozala pe vrai
Donc ngai eloko na kolobaka ke Congolais, en tout cas Congolais face à la prudence. Parce que à déstabiliser, azo kende loba makama Tshisekedi, azo loba makama Kamere, atali kaka bato kaka bazo tia panzi likolo na pouvoir en place. Mais ebongo bato mosusu. Ebongo na église na ye. Est-ce que makambo zaka ya kolobaka yango? Tango yozo senga pardon na nzambe, yozo senga makambo na saki pasteur, na salaki bo na saki bo. Mais makambo kolobela pe eza ebele, ezaka oyo te. Mais pourquoi kaka oyo? Et là, on a quoi non. En tout cas, Congolais, oyo pena da Congolais, ako kozala prudent. Donc comme un moment où ils allaient que dernière carte soko betama, bako utiliser biso na ndenge nyoso, il faut tout ça la analyse ya koyeba likambo avant to bana ko agir ou bien avant to bana ko tomboka. Parce que ngana yebi Congolais atomboka na minute muke. Na minute muke kaka bako ya koteka confusion. Odo, oyebite kashila le baki no boy. Odo alabi, te kashila tu ngana we fini. Bala moko ntoka nde ba bomi relation na kaka na ndenge moko. Na esprit mutu moko kotika na 4 minute muke. Ayebi ka question na lobi bo na panzi bino. Taka nde to solo na radio. Na minute muke bako panza biso. Infiltré moko radio li solo nani kolo na ngo diana. Bon, siko ba cerveau motero bako taka kuna. Don pay. Zambwana. Don. Kashila. Bon, ça va. La rango yo kende mission salabo. Na minute muke soko maîtrise yate. Et comme appelle na bato mususu mona, ora benga ka kutu diana azai ko pesa émission wa. Akimi, ye moko kaka, na diana eloko te, akimi. Akomo ko sabino lemsu, na sana voyage. Non boy na akimi. Donc on mona pena eloko ni no boyili muninga, eso mona nate. Yo boyili muninga nini? Bo weli na ye nini? Eso yeba te. Donc ba infiltrer ba ça partout. Ce que yo za moto ondi makabatu peut-être ndongo moni nengo il faut ça la analyse parce que mutu mususu pe ko za la bien na ye kaka na radio awa na minute muke bako ko sabino pe confusion au mona pena ke ndeko bendani yo zo comprendre te alobi loko te akeli bela raison pesate donc ba makolo ko tambola ba sa ibele même na ba radio même partout bazali on kwa ko ba muke yango merci et bot merci papa na biso Charlie Kashila. Mpe bandeko bozali kolanda biso eloko na retenir lisusu epai ya ndeko na biso vraiment na ebite nani kuna sali lo ningisa ya lolenge wana esika oyo vraiment ndeko moko akoti vraiment na nini na kamera ezali malamu te vraiment bomeka nanko merci ya solo bandeko na biso o bozali kolanda biso na kati na radio lisolo pe na masolo na biso ya ase ya nzete esika o tozali kopasola mpoke papa na biso mayamba mwalo yembo yakisoka simba munu muntu ngoma kusimbi kutata mayaka mene ya kebango mafundu ina mu makino mapambo taya ya kugeye